Cour constitutionnelle ya Angola ebwakisi bosenga ya UNITA ya koboya elonga ya Mpela na Joao Lourenço mokonzi oyo azali na ebonga misala mia ponami misakolaki le 29 août eleki. Mokonzi wa opposition pe ya UNITA Adalberto Costa Junior nanwa ya nolite na mokano mwa bazuzi kasi lobilo leki aboyaki lisusu kondima elonga ya Mpela na Lourenço. Zuzi moko ya États-Unis andimi bosenga ya mokonzi ya kala Donald Trump ya kotia na esika nganga ya boyebi ya bonsomi pona kotala lisusu bokangami bwa mikandami ya sekele ya bokengi FBI esalaki na ndako ya mokonzi ya kala na Mar-a-Lago. Zuzi asengi na FBI kosalela nanu mikandami yango te kino suka ya bulukiliki pengambo yiso kopesa kombo. Basivili koleka tukumisatu na mitano bakufi pe tukumisatu na sambo bazoki na bombe bosalami na maboko bobetaki na boleki ya mituka mia lisungi na nord ya Burkina Faso. Mituka miango mikambamaki na mampinga mizalaki komema biloko na nord ya ekolo esimbama na ba jihadiste.